Acha. Emile Azar. Comme Moutoya, on a un premier vice-président de l'Assemblée nationale, député. Moi, ça arrive à bon, bilanga nyonso balongoli bazwi yo bakangi yo bati yo na ife crime oke bakena yo bakena tina parti ya bombe papa likolo sika oyo kokanga ngai kosokisanga bapota bone biso toye awa mpona désordre te ozokana malamu bozobeta ye mpo ani abandaki kosala mosala awa bosimbaki ye te ntango biso toye mpo tolobela bino bokomi kosala makambo ya agression omoni eza malamu tika ye chef tala nsima na boye tala kote tala yaka kozala na kanda te andeko biso toye awa mpona kolimbisa yo te mpona koswanisa yo te toye toyoki population ezolela oyo aza vice président ya assemblée provinciale ya ville ya Kinshasa oyo azali député national aza wana mpona population oyo ngai naza député provincial ya ville ya Kinshasa toza awa mpona population eza mpona yo mpona moto asomi mpango oyo mpona bandeko nyonso bazolela ozoyoka biso toye awa mpona makelele te mpona nde osala constat toyeba likambo eza ndenge nini komsa toyeba ndeni topesa rapport na bakonzo baleki biso mpe po tozwa solution na problème ese toyokani nde ale boyo moto abrutalize muntu te toyokani na yo dikeno sa mosala ndeko osala na chantier eza nani ya Mayalos
ça la carte à bilan. Au fur et à mesure, Mayolo c'est déjà assez à Tongi, mais ça évolue. Ah ouais, dans nous, c'est là qu'il y a Il y a une arrêté de 1998. J'ai vu même Kimbuta, il y a une lettre Kimbuta a rappelé à tout le monde que ça, c'est un espace qui est réservé aux activités. Mais ça ne va pas. Donc, on peut aller de l'intérieur, vous allez voir. Papa Emile Azad. Papa Maï. On s'en fout. Maman yo aloba batiki ye nu bakamati ye bakangi babeti ye moyen kala na position na yo babeti maman yo pona nini batiki ye nu pona nini Tony akolobela bino yo tokosukisa yo lokola yo okeluka honorable Tony kolobela yo tozotekana yo bateki ya yo pa sabotage Tony on est moko la telle bateki pa maman babeta ya babimisa bilama nyonso bamenenga na commune bamemi na commune donc complicité bakonzi ezali un réseau wana mpo olongolango soki biso toza na droit kosama na commune te toza na droit kosama na baparke te na bagarnison militaire so okei kuna comme basi bapesa bango mapango directement sans dossier batini makala papa comme Jean-Marie akei boloko sans dossier lobi papa moko papa comme azali awa bakangi ye batie na se ya camion babeti ye bameme na ipe crime na dossier na ye bakomi monto oyo azali criminel mokola bilanga akomi criminel ye monto asomi monto ya bien donc balongoli pondu batie ndako toza kocontinue bakati na banzete tozali na monto akosamisa biso te yango tomonaki ke no biso tovotaki honorable Tony ya kosauve biso luka mpe baninga na bakonzi boya kolongola biso na pase bon biso nyonso tokoma badepute bon tokolia nini bandako oyo baza kotonisa 45 ans bamosusu 50 ans ex-gouverneur Kimbuta akomi ke esika bilanga moto asima te mais bakonzi wana baza koyawa toyebi te protection na biso ezali te oye bati yo kraka toza komona pasi tokontinue po bomona mama wapi nzembo na bino bakonzi baye colonel tozali vraiment en insécurité bakonzi soki kosauve biso te akoki koya na 500 francs nazwi mwa liboke esauve ndako soki kaka bila awa ekufi apemini pasinage oyo ozwa makala monga pula ye moko lemba ndaba zwa bakomi nyonso périphérique esili nzalaka ekota ezali nzala te kisasa mobimba kasa moto contre
commence à étudier les choses. D'abord, la suspension des places des policiers ici. Il n'y a pas de construction. On est tous Jean-Marie Nkombo wapi? Awa nyoso yango colonel. Depuis 1965, en 68, même pas de l'eau goloba. Comme même la crainte. Sogo lobby, bakena yo musika. Na Gombe, yo kana magistrat na bango batindi yo prison. Donc vraiment ba konzi botel la biso likambo oyo, ba dongolo miso bo bimisela biso bango na vallée. Pour s'occuper population ya secteur oyo eko souffrir pona ba légumes. Pour to laisser ba commune ebele ndunda oyo yango ko servir na monga fula Seremau, Bungu Balemba parti par là. Sans vallée oyo to vivre été.
Alors, allez na tongo nango ntango basalisi banganga na mobile nanga loboluka plenia na yaya ale basali ambele bamile bati commentaire likolo par malus bakomisi bamininga na komine Voyez bien. Route mission française, capitaine. La capitaine. Bosso na politique officielle sur terrain, tous allez awa na vallée de la Funa, vallée de la Funa c'est sikanini. Vallée de la Funa c'est ko to benga triangle ya campus. Ya solo triangle to bandi makambo nango banda kala na honorable Tony Mwamba député national. Depuis mois de mai si j'ai bonne mémoire to yaki awa pour tes populations ça ko décrier ndenge nini bango ba mesana ko vivre na bilanga sale mara awa mais depuis un certain temps batu baza ko nyoko la bango, batu baza ko bundisa bango. Bande ko moko o baza financièrement puissant, ba ko bot la bango bisika oyo, ba nyoko li bango. Yango wana mettre Tony Mwamba lokola Eli ya circonscription ya Lukunga. Alobaki likambo ako tika yango bongo te, ako tia yango pe na bilan na ye en tant que député national kota yango asala nyonso salami mais problème yango za ko silati yango lokola problème ya toucher be ville province ya Kinshasa associé à l'Assemblée provinciale la ville ya Kinshasa yango wana mokola lelo mercredi à lelo 11 septembre 2019 aye elongo na vice-président assemblée provinciale honorable Chibalabala pe elongo na président commission PAJ honorable Osé Badibanga. Population va telemeli makambo belé, population a décrié. Ni neza koleka sika oyo bande ko balobi ba kombo moko za kotangama. Au-delà ba kombo ya ba autorité politico pe militaire, mais ba kombo ba homme d'affaires moko za kotangama ba za ko nyoko la population. Ni neza koleka awa to ko bandana président, vice-président assemblée provinciale honorable Chibalabala. Lelo oyo kiti na terrain, likambo ya vallée de la Funa et bandi mo kala. Bande ko baza ko décrire, je crois que ki ba doléance na bango. Ba autorité politico militaire oyo baza ko mater population c'est vrai moi les solo ya trafic d'influence ça peut na kati ya makambo beltango oye nano impression ya liboso ya nini eza nini yo zali la préséance le rôle motami balé avec la Kinshasa bon eza vraiment na sentiment ya mawa isengo ko ekozala te na ba condition oyo parce que espace oyo na droit foncier balobaka eza non édificandi bakoki jamais kotonga banda kuna ba espace oyo. D'abord, ils sont en insécurité par rapport même à Mabélé. Mabélé, Sika Bagoy Kotongate, espace Oyo Bapesa Yango na ba maraîcher. Batika Bango Basa Moussala Bangonde Bakolier Sarabiso Awa.
Tous on a ba route à dessert agricole pour que ba bloquer outaka rapidement de l'intérieur comme awa. Bangonde bazole sa Kinshasa. Ba roye ko tika te que va continuer mission na bango paisiblement. Kasi bandeko ba kotonga awa baza likolo ya mibe côté. Il y a un arrêté qui couvre cet espace. Arrêté on est lobby que espace aux espaces moro agricole. Et sengeli batu nyonso bazala na se ya ba décision ya bakonzi. Donc eza eloko biso toza ville à Kinshasa. Toye kotika te peuple anyoko mana lolenge boye. Président de la République ayebi musala oya ekosala. Biso bato toya ko accompagner et sengeli to sala pe pour na bonheur ya peuple. Pour na bonheur ya peuple tokozongisela l'espace nyonso o na ba maraîcher. Bande ko nyonso espace oyoyo ba maraîcher tolobi espace oyoyo ba maraîcher ba récupérer espace na bango parce que za ya bango batu nyonso ba ekotonga etali bango mokonzi mboka zolanda ya lobi le peuple d'abord elingi koloba que to sala pona intérêt ya population toza wana te pona nyoko la population o déjà dans la situation ya pasi. Donc nous allons nous impliquer en tant qu'assemblée provinciale, na osala rapport na président ainsi que ba membre nyonso ya bureau pe ba député nyonso ya UDPS. Toza la sima ya dossier oyo. Tokotika te peuple à souffrir. Honorable président, oyo lobby et ça ba promesse. Ba riverain, bato ba vanda resiko bazo ba promesse belé. Pe dossier oyo bato bazala ba ko témoigner et soukisa ba konzebele ba ya na siko na motema malamu. Même mingi population so aka na mawa. Bino boza na mandat. Est-ce que makambo lobby oyi ko tabler yango na durée te que non ndenge zali awa boy poto mona so bandeko batungisa kabino te bo pesa biso autant de temps bo mona so bandeko batungisa kabino te bo pesa biso tel mois bo mona so poso ko lobby ara boy bandeko ba tala binongi na bango pas si neza refléter c'est comme ça là. Voilà dans lobby que na roye ko pesa bango durée te kasi biso toyebi douleur ya population toyebi makambo ba traverser awa nazo zonga tozana pendant ba vacances parlementaires. Kasi torolobela yango na bureau, toza na réunion à bureau samedi, torolobela yango pour que tokomela gouverneur azwa dans nos ba mesures moro urgentes de sorte que batu nyonso ba rotonga na o esika ba arrêter dans ba construction nyonso. En attendant, to examiner dossier tina suka, to yeba espace oza ya banani, est-ce que ba maraîcher bazwa kiango lolenge nini, mais to yebi ete baza na arrêter o epesa bango espace o. Kasi bato ba kotonga awa bazui pouvoir wana wapi. Et c'est que examiner le dossier avant la décision finale. Mais dans un premier temps, nous avons des mesures conservatoires, de sorte que arrêter dans la construction de Sobarosala, pe batika ko kanga ba mama ya batu ba papa o bazo sala pona relier sa Kinshasa comme mabango na ba parquet na ba la police ko beta bango ba fimbu biso toza UDPS toza wana pona social la population to kondima eloko soko mokete. Honorable Osé Badi Banga, vous allez député provincial, ya ville ya Kinshasa, vous allez président de la commission PAJ. Likamboyo ba konzebele ba sukaka. Bato belé bakende sango basukaka bayaka mais ndenge ne conférence ko tanga ezana ba kombo moko boyo ki ça se bangaka bazana se ya makambo. Est-ce que tango boyo ki boye awa oyo ki crie à population oyo ko rassurer na bato que non au-delà ba kombo na le pouvoir revient na mibeko bandeko ba kotika na kimia. Voilà, merci na occasion oyo et lo mo nga na koloba ko bakisa mukeli kolo oyo vice-président lobby mutu moko azali kolo ya président de la République azate. Je souligne que biso misato monito ye ao toza ba eli ya UDPS to souffra na population oyo ko bana n'époque Mobutu ti na ndenge leo to komina bokonzi oyo tozolo baboy UDPS tozali awa pona ko sunga mokonza mboka akokisa projet na ye arauti ko rappeler biso ngo alobi que non to yembela ke to lobi Félix papa lobaki le peuple d'abord peuple yango to yeli awa tozolo baboy ozala général ozala commerçant ozala gouverneur ozala ministre rassure-toi que ba député UDPS bazana simana yo soki ozo traquer population oyo biso tozolo bela donc musala biso toyena ngo awa tozana posa d'abord différence monana oyo ako teleme la population ako mona président de la République nanzela na ye oyo ako teleme la population
akomona badepute ya UDPS kaka ndenge toyebwe tokosilisa koya awa te. Et puis nous soulignons makila ya badepute ya UDPS ezalaka makila Yesu Mesia te ekufaka mpona bato biso tozali tokolonga likambu oyo tina suka d'autant plus que tozana mokonza mboka na biso. Maître Tony ozali député national dossier oyo bande kwa vaille de la fona bamona le rôle kangio na kingo bamona le rôle kangio na kingo bandaki yango si j'ai bonne mémoire depuis mois de mai bala musaka na tongo moko boye bato ba ko sa makele le pano le bito ko tika bango te koya un certain temps même en absence na yo pendant les vacances parlementaires bande kwa balela ki bande ko mususu bakanga même si tozaki ba coup de fil mais le tout monde associé ensemble provinciale la démarche na pona ko lukala bande ko solution na sima koya na bakambi assemblée provinciale to ba bakambi ya Kinshasa likanisi nini soza nango na sima parce que elikambango yo moko koki ya ko soutenir yango associé assemblée provinciale. Vallée de la Funa viva, viva! Vallée de la Funa viva, viva! Na laka kibino ke to bandi dossier oyo soki basusu basuka ki na nzela me biso to kokende nango tina bo remarquer lelo na tamboli na bakonzi misusu na moi déplacement muke na salaki ba ennemi ya peuple bakotaki ba yebisi bino ke to lakaki bino ke député wana akokima bino akotika dossier na nzela tango na zongi to sololi na yebisaki bino ke ngai naza mutoyo na suka kana makambo na kati ya nzela te na kendaka nango tina suka nazali élu du peuple député national na kati ya Lukunga bavotaki ngai eza te po baya kokatela nga terrain awa nga pena tonganda ko bino bonyokwama bavotaki ngai te po na zwa mbongo na tambola mituka po bino bonyokwama bino bovotaki ngai po na lobela bino yango wana omoni présence na biso awa po na ko se sacrifier po na bino nalakaki bino ke mutu moko ta kokatela ngai terrain awa ke ya kozwa pe terrain tika ba maraîcher wana na kosala yango te nazana makila trahison te IDPS bundi plus de 30 ans pour na état de droit pour na peuple état de droit elingi koloba ke mutu nyonso ozala général ozala colonel ozala bourgmestre ozala ministre ozala gouverneur batu nyonso ba se soumettre na mibeko espace so babengi Vallée de la Funa ezali na arrêté interministériel ya 1978 et affecté yango na ba activité agricole na ba maraîcher pe ba maraîchère depuis arrêté ya 78 arrêté mususu ya nula yango ezate metoyoki wana eza mobeko ya mboka mutu nyonso esengeli ya se soumettre toyoki ke individu moko o babengi chef coutumier en pleine ville ya Kinshasa na 21e siècle aye atamboli akomi na katikati ya ville abi parti oyo eza ya ngai a se comporter on dirait roi Léopold II alobi parti eza ya ye abandi kokata mapango azopesa ba colonel ba généraux ba politiciens ba policiers bazali kotonga mais biso tokoti dossier oyo tant que mandat na biso eza ya 5 ans pendant 5 ans eloko moko ekosalema awa eza te bango basala effort biso tolongwa na parlement po baya bango baya kotonga mais lokola eza bino nde bovotaka nde place biso assurance na biso ezali état de droit elengi koloba bongo tozali kokende na bango ti na suka lokola bomonangi nazalaki nga moko basali association balobi ya kolemba na prometaki bino na bao baya komona nga na ndako ki on va faire maintenant une mobilisation générale ya ba autorité nyonso oyo bazali pour le changement na kati ya mboka en commençant par les députés ezala provinciaux ezala nationaux bomoni naza député national na kei kobenga bakonzi ya assemblée provinciale ya ville à Kinshasa parce que zo concerné bango ngai naza national ata balobi na Kinzamvu ete na kokende mais bango oyo bazali concerné directement d'abord bango yo premier vice-président assemblée nationale tozan honorable aux EP député provincial tozali ko mobiliser ba eli nyonso oyo bazali concerné na changement o balingi to continuer na makambo ya mabete o nyonso amoni kaza pour le changement quelle que soit tendance na ye to ko mobiliser ye to ko investir ye na kati ya dossier oyo to kendeti na suka premier vice-président Francis Chibalabala asi ala kibino
tozo senga que déjà à partir ya niveau provincial ba mesure conservatoire ezwama ba ordonner suspension ya ba travaux nyonso ezali kolekala awa ya mibale ba sécuriser site pas l'état tia ba policier na ye ba garder na no site oyo comme ça bango ba s'imprégner na dossier wana malamu avant que ba caterpillar ekota awa ebuka banda ko nyonso. Honorable, promesse oyo eza mbala ya liboso te loba siko la bandeko ba olanda biso oza élu ya lukunga na problème belé promesse osala bandeko toi na télévision keba ka makambo 5 ans après ko kisa maté bato bati la grande difficulté oyebi passe ne kozana ngona 2023 pour na élection. Non omoni peuple oyo atelemi omoni ba telemi na sima oyo bazali komona ndenge tozali ko transpirer na se ya moi. Quels que soient les résultats, la première des choses aux concernés peuple azali kota la nani azana ngambo na ye. Quels que soient les résultats, peuple azali komona ke biso tozali na ngambo na ye. Bato tozali ko bundana bango malheureusement yango ba bengi changement de mentalité. Ce qui déjà bato bazali ko kamba à partir ya niveau local. Aux à la bourgmestre, ministre provincial, député provincial, même ba konzi ya police na armée. Bango ndefo ba bandana na changement de mentalité. Donc biso bango faut ba comprendre que espace o eza kotonga te c'est affecté na batu ya bilanga, c'est tout. Mais nous allons nous battre contre tous ces gens-là réunis pour que état de droit to l'égalité ya isika oyo ezala rétabli. C'est ce qui est essentiel. Officiel, to komi pratiquement na souka to la vallée de la Fourane to lobby. To information ande ko moko ande ko Emile awa passe na bino ezali ndenge moni bakonzi likama ko lobana ngoni. Passe na biso ezali contre les spoliateurs. Bas spoliateurs bazali awa bazali ko monisa le menu bato bato a passi. Bazola na passi bazo sala misalo na passi. Bato bazo na bandako na bango batonga bien pona ko ko monisa bato oyo passe. Yango wana to telemeli bango. Bazé belé c'est toute une liste. Ngandoli azawana, Bopol azawana, Kio 27 général Molisho azali wana. Ebisa bango boye bango bako suki sa peuple te peuple azali kolona nyonso. Merci maman liloba moko par rapport à Passi dans bomoni ba cause de siko. En tout cas comme on a biso ba konzi papa toza na sengo puis tozaki lokwa ba maman moko abandonné ba yeba biso te quartier o to sona un mois koloba te pamba te presque bango no so bata l'état bazana bisika bisiko o soki ba memi ba kebeto fumu na EP crime azana lopango awa bokei bo idoto nde na zolo babona evite na lala wapi po moyen te ba photo na biso ba tambusi nde baza aba infiltré pe baza na kati awa soki nga azu problème na yebi bino. Merci. Boso la politique officielle comme pratiquement na souka dans la vallée de la Funa remarque moko bandeko baza ko loba mon général Sylvano Kasongo numéro 1 ya police avec la Kinshasa bandeko bazaka soki ba lobi na butu bakangi bango esika bakola le bante fimbu bakozwa bo vena na sécurité ya bato oyo po musala police za ko sécuriser population na ba bien nae. Monsieur le président de la République ko rappeler biso changement et bon c'est l'apport à tout le monde. Maintenant na esika oyo ba autorité belé baza cité na esika oyo ba généraux ba autorité politico civile baza cité donc to permettre à ce que bandeko oyo logique nde mobeko nde to sama merci na bino boso na politique de tokutani balasima.